peuple congolais, donc on a mis ça. Allez, tous les cas d'élection. Nous allons Merci. Tu as bien la détail à mon keka pardon bande ko bantene na ibike fongoni bande ko bakomi ko kota merci pour nabino. Awa bokomona ete justification ya régie des eaux na mai ngana kwa take bango du côté technique, du côté ingénieur, du côté otoza ko bisonyo soyi ko za ba expertise ya ko kanga bango pourquoi baza ba miyibi, pourquoi ba kosi biso mbongo oyo ce n'est pas vrai misalango pe emone nango te. Ya liboso ba moteurs électriques tango ezako fonctionner il faut toyeba ete il faut ezala ou bien synchronise ou bien asynchronise bande ko bola nanga bien puisque des ingénieurs aussi na côté régie des autres kato teta na awa moteur on a soki ezako tourner il faut paiement soki permite okoma na temps unetiaka e baby puisque eza pompe ezako pompaka ba mai ba valve ezala ba valve d'entrée ba valve de sortie pour sentir que pression ezali. Ce qui sentir que pression ezali, ba relais ezali ekokata kaku moteur epemi na yango. Na banza possible lekage quelque part na usine moko boye, moteur ezako sala et puis tamo ekati yango moko sanki mutakata yango. Ce sont des senseurs mtetinda ka courant ke kende pela ou be katana. Alors, ko ba senseur oyo santaka ba pression na ba tio ya mai ezalaka. Ce qui est senti que pression ezali mama kuna nga lamba afongoli pompe na robinet mai ezako bima. Yo pe kuna ngo sokola mai ezako ya avec pression. Mais et comme que pression est diminuée, et ngo ba ete ba valve wana eko déclencher kun et peli sous moteur e bandi ko sala. Et ngo ba ete tout autour ya batio il faut ezala kana moi pression moko ekanga makaka il faut garder pression wana po ete o permis saka ba moteur kuna. Awa bande konanga o boyebi technique te bo limbisanga nazako kita na niveau ya C. Pour comprendre pourquoi échec et qui peleke se abatu oyo totien na ba poste apparemment ba poste ngo bazako zo ngo bazana intelligence penza ekokate sino ki bazako kotela kana ba fraude parce que balingo sala makambo sans ko consulter batu oyo pe baza na ba section na ba spécialité na bango et liko ba ete soki par exemple régie des eaux azako pesa biso mai na cité et que régie des eaux batio na bango ezana ba fuite bandako ezana ba fuite parce que na yoji compagnie na forfait facture par ya forfait awa to bana bona technique avato ya na place régie des eaux échoué et puis ba komi ba kivingi ko senga bambongo parce au monde peut ko justifier na ba mama était pour na nini régie des eaux échoué mais moi je vais vous dire que mon peuple périt par manque de connaissances échec à liboso ya régie des eaux parce que yo yebi sangai na tangu ba tio oyo e komi na forfait lingolo ba ete fongola mai na yo bana ba sokola tika robinet e fongola na yango tika mai e coulé na yango on s'en fout de tout na fin du mois
tata wana régie des eaux tanga lekaka wana akongolaka mbongo combien 10 dollars 10 dollars kato futa kate forfait donc elingo bake sakana kana yo na mai tika na yo efongwana mais pour la bandeko boza ko comprendre qu'est-ce que je veux dire na kitasu na niveau momuke na se avana zongela awa nzoto ya mutu tozala motema eza pompe epompaka etravaka 24 heures sur 24 mais keba motema epemaka te bolobaka motema epemaka moteur na yo motema so eza ko pompe na ba veine na yo wana zo yango lokola batio ya régie des eaux soki ozoki motema ekomi ko travailler di parce que ça suko pema te mai qui est makila fuite esalimi quelque part nde yango yo kake mutu akomi ko sala température parce que motema eza suko ekomi ko chauffer motema ekomi ko craquer pe mutu asali nini akufi et bon hémorragie interne c'est la même chose okomona mwana zo sala fièvre nyonso signifie quelque part fuite ezali même ya muke kaka makila quelque part il faut un cycle fermé ezonga na motema mais au cas où fuite esalemi quelque part motema ekomi ko travailler dire nde okomona température fièvre mutu akufi motema sali esali arrêt c'est la même chose que ba pompe au régie des eaux azana yango ba pompe synchronise ou bien asynchronise il faut epemaka ce qui eza ko pema te elingi koloba ete ba senseur eza ko sentir que mai na batio fuite ezali et que pompe tondisa mai mais ce qui normalement batio na biso eza bien contrôlé bandako batumaka ma forfait ezalité c'est clair que mai moteur na ba station ba pompage na biso eko pema parce que olingi pete que to pompaka mai na 6 heures to pompaka suna 5 heures batu bako déclarer que na 10 heures to zaka na mai te na 11 heures mai yaka boy na boy wana baki zengi ya ba mayele ya buzoba wana mutu faza la satisfait pour futa ka pembongo na après quoi déjà c'est clair que ceux qui ingénieur ya régie des eaux et qu'on dit qu'on yebisa sikoyo ke non nous avons des problèmes parce que tous avons pompé ba mai za ko kende ba moteur za ko sala ba moteur e ko kufa qui est place ngana za ko yapona justifier bino pourquoi ba millions de dollars nyonso Congo za ko zwa na ba régie des eaux mbula ko justifier ka ba moteur ekufi mais c'est parce que buzoberi ya technique ezali oyo bat baza ko yeba te que moteur faut pema kapet na tango pression ezali et bon ko pema wana ba réservoir be faut ezala nana okati na msoko hiyo confirmer que oyena Kinshasa na ba montagne wana oyo mona réservoir ezana ekolo a part réservoir ya ngombele oyo basale biso na ko justifier pe na ko yebisa bino ke ekokate ba réservoir faut ezala ka po musu pe ba moteur epemi tant qu'il y a réservoir eza ko kitsaka mai na pose à niveau d'eau qui est mai na niveau 0 ba cité ba baza ko so ba mai place okoya komona était premier qui peleke c'est maintenant c'est batio na biso forfait ezali alors pour résoudre ces problèmes en réalité il fallait département ya production département technique va se plaindre na département ya exploitation o esa ka facturation pour lo ba été bolongo la makambo etali facturation par forfait parce que boza ko tika batika batio efonga yango ba fuite pe batio toboka na yango ba biloka boza ko sala ete biso na côté technique ba ingénieur ba to sali ba polytechnique toza ko déclarer ete ba relais na biso eza ko pemisa su ba banini te ba moteur te biloko boye mayele ya boye yo ministre mine et énergie yo PDG à régie des eaux so ba ko lokotela ka yo wapi yo ADF à régie des eaux il faut boswana na directeur technique kuna ko swana il faut ezala ke biso ba moteur na biso za ko pema te parce que ba boye na boye et puis bino tout il faut discipliner place discipline ezate ba bakotika ba pompe et fongwana alors pour leur discipline longola ba facturation o ya nini ya forfait parce que forfait signifie ata 200 litres mais za ko kuletika ya wana ofuna 10 dollars. Voilà pourquoi manque de discipline ya buzoberi eza na ministère ya mine et énergie yo wana ya Congo na carte électeur voter papa Tshisekedi poete babuzoberi wana elongwa poete bato bazangi miso komona bakosi biso na ba 5 centiers bakoka kolongwa mais naza ko ya apona expliquer bino comment bongo basali répartition et comment bongo oyo ce n'est pas vrai. Kinshasa basana bango servi 330 000 mètres cubes par jour te mais en attendant avant koba na baza to kobi pe mwa mingi bande ko ba pe misangana o basili kokota na personal maloba e pa ndeko mbuta toko kuna oko televiso
Merci. Matondo mbuta kuna vraiment les solo oyo bimisi ezali kafu makambo na ezo pesa coïncidence na oyo uti ko lekeza la na Angleterre leki de 16 ya mois oyo eza problème ya Congo vraiment escroquerie oyo ezo leka côté mai ezali makasi elelisi bato misusu batali reportage wana kaka na kati ya télé na kansa link wana na tindi yango wana na registre ki moto aza na Angleterre ko kotala link wana misuko za libanda na kansi kozwa te ezana ba compagnie misusu bango moko banglais bazo benga komba compagnie ezali vutu investir 3 millions na Congo pona likambo ya mai misuko moni sika bazo zwira mai yango nkelo kaka mais bango baza ko exiger il faut bazwa 100 millions de dollars ibake kwa résister compagnie wana wapi kaka na mboka na bine pa ibino bozali soki na Caroline du Nord et pa ibake kwa résister compagnie wana oyo esali contrat na gouvernement oyo ezali na Nisika voir même ba poto kaka oyo ya courant oyo tozana ngona Congo uta na inga tina Kinshasa nyongo wana ti lelo esila te mais ba compagnie oyo esala ba poto wana c'est kufa mais nyongo ti lelo yo ezo futama mais soko tali kama individu o bazo lia Congo combien de millions il faut ba futela mo ba investir 3 millions mais il faut ba futamo fois 30 ezana link ngati mona lobi yango mais ba mindele bango moko po esui bango balbi soki kete basala ki contrat en Angleterre ngaki lekate bena pays moko sika droit de l'homme ezali mais baluki ville moko oyo ezana kati ya mboka na bino na États-Unis kuna esui problème ezate mais babilo kwa ndengwana est-ce que tozali vraiment na ba gouvernement na bango bato bazo pesaka ba vote ni bikisu bazo pesaka bipesela mage tozo mona ko ba ballon zo salamaka ba mininga bazo bundaka ba misu bazo kwa faiblir ba bitumba vraiment na babiloko photo tellement si je na yo mbuta na ngeza vraiment kitoko pona likambu ya mai pour monta oyo batie oyo zo leka awa na Angleterre elelisi na batu pona ba 100 millions de dollars o bako futa batu wana mutu moko pamba soko tali na kanisa uti ata ba Congo bolimbisa ngai mais azolia biso mboka mobimba na 100 millions de dollars o batu bako kosalela taka mo eloko mais bakokani na ba gouvernement o ba tozo chaka na sika o batu misu bazo soutenir vraiment na monopoliser parole te mbota ko batu ko bakisa lisusu mususu ekoyo matondo. Merci mbuta kiantoko na banza kompanya yo usiliko pesa kompanya na Kinshasa ngana ko iko pesa nja kombo ya obo na internet bo notala kompanya za ko bien kombo ya copyrep et puis zana immeuble Sofide na avenue Kisangani numéro 9 na 11 bo bazala besoin téléphone nango yango 243 15 10 10 00 ameka ko benga bango bamususu na meka ko zawana na yebi na ngate na yebi na nini ngo balobaki pour des raisons XYZ to pe manano to tikana papa Tshisekedi ale kanano bongo to koyeba koma to kolana babiloko ngo esoki bazo kansayete bakobika na Congo me biso bana diaspora tozana libanda awa soki baya ko zombongo awa na Banque Mondiale na Washington de place pe to koyebisa bango te contrat yango ya compagnie za ko consulter yango na Congo bakosi eza crédit mais en réalité c'est un don. Donc yango numéro ya contrat yango ezali IDA H 435 DRC qui est République démocratique du Congo. Projet yango ba bande yango na numéro ya P091092 et puis apparemment na komeka un peu ko vérifier ba information avec beaucoup de précision. Il y a quelque chose de 1.6 billion sur 110 projets depuis 1900 depuis Sikoti na 2010 apparemment ba tenter ko justifier ko na IDA signifie institut de soit quelque chose ya International Development Association soit association internationale de développement question koye ba ezalaki crédit ou bien ezalaki don mengai na awa na Washington ba na USA to yebi USAID ezalaki don ba utai ko pesa mais pona ko ba na place on na ko nyata yango bien mama mise na yo kanano oya bino ba mama poto yeba koma luzitu ministre mine et énergie la za zangeli bino pona ko za ko pesa bino mai pourtant
baye ko justifier ana Washington que pour ces 5 ans ya mbongo nyonso bazwaki ya gratuit baza ko pompaka 330 000 mètres cubes na Kinshasa. À vous l'antenne, Maman Misé. Maman Misé de Bruxelles, à vous l'antenne, soko zali au côté de biso, soko zara soko koya, problème zalité, biso za opasola mpoke parce que mpoke aleloyo eza kosenga expertise mingi na précision mingi na place oyo mai e bakoseli biso. Raison mai eza eloko moko bekokaki ko coûter trop cher te à part maintenance ka batio et maintenance batio pe to ko kende nulle part pona kosenga mbongo yango Congo yemoko za capable ko générer yango parce que plus que bozana batu na cité, plus que cité eza kokoba na batu ebele, plus que consommation ya mai eza koya. Ah! Plus que batu bakoma nini riche qui est régie des eaux. Donc régie des eaux en réalité, il faut SCP na bokobi ya nombre ya batu, ya croissance ya population. Parce que batu na bakomela mai, batu na bako sokola, batu na bazana besoin ya babiloko oyo tali produit régie des eaux apesaka gratuitement. Or tosili koyeba yango ete nini yango besoin régie des eaux azango besoin kaka ba moteur na ko pomper kaka mai, c'est tout. Na maintenance ya batio. Et bon ko désinfecter ba mai, okoyo ke na nzela ya ndenge na ndenge, okoyo pe ko déclarer que mai eza potable te. Okoyo pe ko déclarer que mai oyo to désinfecter on a ba produit chimique oyo pe ba tiaka na quantité ebelete. Puisque pour votre information, okoyo pe ko zo mai ya pompe to ya pompe te ata ya rivière, mais na ko ko pesa bino formule te, mais à une certaine quantité ya acide to chlore parce que chlore est acide. Okoyiko tsa yango na kati to eau de javel o tipe na kati o meli pe ma yango e bomina ngo ba bactéries et sokoli pe ma yango. Donc c'est pour vous dire que même si ba produit chimique régie des eaux azana besoin nango, régie des eaux azana réseau moko te ya ko yebso combien de sacs atiaka par mètre cube na ba bassin to réserve kuna place ba pomper la ba mai. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas tellement de dépenses dans makamotali mai. Régie des eaux azape na besoin ko zo excuse ya ko ya na poto ko ya ko senga ba mbongo oyo te parce que azana 4 sortes ba clients akoyi ko satisfait pour a récupérer mbongo. Ba résident bazali batu na bandaku, ba commercial bazali net par exemple ba bralima oyo combien de mètres cubes ya mai ba consomaka. Il faut qu'on tienne un compteur commercial parce que plus que baza ko consommer ba mai, plus que baza ko forcer ba moteur na bino kuna e fonctionnaka, plus que vous facturez, c'est comme ça que vous récupérez le feedback. Vous avez besoin nini, on a payé, moi je vais te tester, et puis je te teste aussi. La sanitisation, ezali, la maille, la balabala, la fontaine, ezali, tout ceci, il y a aussi moyen de facturer des écoles, nini, la place en dengue. Donc, mbongo, et quand tu as un département, il y a régie des eaux, et ça n'est pas un mbongo à kisi. Et il y a facilement et gratuitement parce que vous avez satisfait la population. Mais quand vous laissez des choses pour dire que Tikambongo, Eya, Bamindele, Washington, non Banque mondiale, bako financer biso. Bon, ceux qui bako financer bino, na batio, oyo bo installé déjà, na ba quartier, oyo eza déjà kozwa mai. Comment possible que vous avez généré bambongo te? Oh non, moi na Congo, nous avons carte d'électeur, soit biki na papier, comment makambo oyo? Raison balingeli biloko oyo ezala bongo te parce que facture ya nini ya forfait bakotinda ka ba garçon na boke na balabala ko kongola ka bambongo et puis bango ba ministre bango ba PDG régie des eaux bazana sima ya biloko oyo ezali contrôlable te parce que soki batseli bino ba compter na bandaku ba yebi ete na compter pour koyeba combien de mètres cubes ya mai oza ko consommer. Et mètre qui bewana soje ko yiko informatiser na système ya facturation na finance na département d'exploitation bokangi bango na moyibi. Alors pour bokanga bango na moyibi te, voilà pourquoi le Congo c'est le pays le plus facile. Un ministre a comme 1 millionnaire en un seul jour. Comment un pays comme un bongo ya kosakana te parce que contrôle la finance na Congo na ba place net ya régie des eaux première place ko sambongo na l'état bazawana batie ba facturation nini ya forfait. Mais sans le savoir bazako boma bana ya Congo place ali boso bazako boma bana ya Congo
ba moteur oyo asynchronous et qui continue ko fonctionner 24 heures sur 24 te na ko pompaka ba pression na ba mai te parce que batu na cité na yebisi bino ba robinet batika na bango ekulaka na yango. Nani kati na biso iko témoigner ta na carte de lecteur to sozo le kana balabala unokuta tio régie les okuta pasuka nango. Il s'en fout de tout, mais ce qui régie les oyebete tio oyo e pasuki. Pourquoi mai eza ko continuer ko leka awa? Et l'ingénieur il y a aussi des ingénieurs, des pseudo-ingénieurs, des ingénieurs corrompus. Oh, puis ça qu'on a une norme technique, ma classe, ma tanga qui polytechnique, il y a qui faut séquer le thé. Il y a qu'on continue, il y a un moteur asynchronous et continue qu'on tourne quand on a heure, il y a trop. Chaque moteur est un facteur, il y a puissance, il y a calculer un coefficient, indice, par nombre de tours, et ça qu'on tourne. Somba moteurs électriques, il y a les baya, ils ont permis combien d'informations ezalaka nyonso c'est à calculer. Il faut y ba puissance ya moteur, il faut que ba musala ezako sala, il faut que ba temps de repos na yango, ba biloko nyonso yo synchronise temps. Ce que za time te, et l'ingo ba te c'est un faux ingénieur parce que ce n'est pas possible ngana kende na kalamu wana na okuta tu as régi des eaux bana bazako sokola kawana ezaya ko toboka tuna bango une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais maya ngozo uta parce qu'il y a une pression qui vient quelque part et s'il y a une pression cela veut dire qu'il y a des moteurs qui continuent à fonctionner et ça continue ko pompaka. Voilà pourquoi batu nyonso sac bango kombola bango kopesa bango voix mon côté parce que balingi misala ya buzoba et continuer ko engager pe batu ya buzoba pour être buzoberi oyo nyonso muteza ko sala ete Congo ebimi le premier pays au monde ezana nini na makambo ezangi tina. That's oyo oza komona ete régie des eaux eza même na slogan mon côté. Régie des eaux eza même ko yeba teke bango bat basimbi santé ya Congo. Soki bana baza ko bena ba balabala, c'est la régie des eaux. Eza ko pesa bango nini ba condition normale te. Membongo place ozali ko lobela awa oyo ba utaye kozwa ba ko sepela ko yoka ba page oyo te. Me bazwa ki mbongo ya ko sakana te na niveau ya Fonds monétaire international te na niveau ya Banque mondiale. Contrat yango to siliko yeba yango. Contrat yango eza ba mususu baza ko loba na ba papier to tangi ya 51 millions d'euros. Durant tous ces 4 ans, justification est à 1,6 million, bazan ont besoin. Pourquoi? Parce qu'il faut pas tonganini, station par exemple, oh ya Njongono, oh ya suki na lisala na Équateur, Njongo bono, ba oba Équateur na banza bosili ko ba station Njongobono. Pendant que ba mai na Équateur, ba rivière ndenge na ndenge ezali, ba na Équateur ba na lisala ba yebichu ba mona nini maite. Bango awa na rapport ya ida qui est place ba ko zula bambongo yango ya don bazwa ki soki pe ya crédit bango bato ko yeba ko baza ko justifier yango. Ils ont dit que baza na besoin ba renforcer bango sous mbongo liboso ba ko justifier yango. Oh non, baza incapable ya ko satisfaire courant na Kinshasa pour des raisons de délaissage. Mais question ezali yango yo. Soki par exemple ba moteur eza ko sala te pour des raisons de délaissage. Raison le kuta bazako pesa une raison qui ne peut pas se justifier techniquement parce que ceux qui courant et katani ba moteur ezako kufaka. Ce n'est pas vrai. Parce que ba moteur on ezako yebisa kabino. Ceux qui courant et makasi, je comprends bien tant où SNL a koyiko zongisa courant avec sans intelligence et koyiko déborder nango pic problème ezalité, je comprends bien. Mais est-ce que ba ingénieur oya régie des eaux tant ba ko installer ba moteur oyo est-ce que bataka capacité à split oyo koyiko consommer moteur parce que moteurs électriques apparemment tango et démaraka na vitesse à makasité et démaraka et baxi vitesse et dans un avion tango et pelaka ibanaka malembe et puis makasi et lingo ba teke courant ya makasi et ya muke ce sont des moteurs oyo ceux qui vont installer en enceinte et que ça là est consommation ya courant ya électrique voltage tango ekoya ba capacité ba ko consommer yango. Donc soki kozika capacité mte kozika raison moko ezalité régie des eaux na rapport na ona tangi awa na Washington ba eko kotsa awa pour ba dame solar mususu na ba contreza ko ya lokuta pour dire que SNEL courant pesa kabiso ya mabe et katanaka na ba délaissage yango na ba moteur na sekufaka. Mais ngaku da pesa na surcharge ce qui moteur et courant et ya makasi. Mais je vous dis déjà que moteur et kukufa pété ce qui courant et ya makasi. Sinon que tour nango ya RPM ya vitesse nango ya chevaux nango ya kobaluka makasi mwa mingi
parce que c'est seulement par champ magnétique et ba moteur et ba luka nini awe ko boma yango capacité mute ko sauter ko jouer rôle n'était feasible donc ko ya courant ya trop et ko yiko boma moteur te aboza ko kosa sauf ceux qui ba ingénieur na bino baza ko installer ba moteur oyo ba yebi na bango te que signifie capacité à split bon bolobete parce que courant za ko kata naka yango na ba moteur eza ko kufaka ce n'est pas vrai parce que apparemment ceux qui moteur eza ko sala courant et katani mais c'est la même chose netika mutu OK ko fina disjoncteur soit contact off wapi courant et katani de lesage et que ne ko nini moteur ce n'est pas vrai boko sana kabino na bino kuna ba contrat na bino na PPRD ba contrat na bino na ba ministre boyeba na bino ko baza ko betaka ba carte boya na cité ko saka bato baza na ba carte électeur ba voter bino lisu na ki 5 centimes na bino ya lokuta ya moyibi ya badiaedia ya kopesaka ba carte ba reso ndenge na ndenge mais contrat ya Washington bozwaki awa na IDA numéro 435 faut justifier ngo na sima ya projet ya P091092 o boza ko kosaka na sima compagnie boke ko fongola ka kuna ya Copirec oyo eza na avenue Kisangani numéro 9 à 11 na building ya immeuble ya Sofide na Kinshasa kuna compagnie wana est-ce que eza bruke soit eza ko jouer commission ya ko za mbongo yango mbongo za komaka na Congo so eza komaka na Congo bon justifier un peu comment 330 000 mètres cubes yo ko sa ba américain a boza ko fournir ba mai na Kinshasa et que contrat wana réellement ezali ya solo ezali vraiment justifié na modèle oyo bozali ko lobelango mais biso bana ya Washington to yebisino que ce n'est pas vrai bo justifié te na kota kindele kuna na réservoir ya Ngombele possible sali tank kuna oyo za na capacité ya 2300 mètres cubes pour na ko réaffecter ka Rigini est-ce que bana ya Rigini ba ko kiko ya aba ya ko confirmer soki mai vraiment ekitaka kuna na nini na Rigini est-ce que 24 heures sur 24 za ba mai question ezali soki opona courant yango ba mai eyakate problème ezali te mais courant ekatani qu'est-ce signifie réservoir si réservoir signifie en cas où rupture ya courant esalemi ba moteur za ko pomper to eza ko pomper te mais ba réservoir ba sala yango comme réservoir signifie réserve o eliko ba yango mutu ezali ko batela na tango ba moteur epemi potentialité ya mai et comme il y a la différence de potentiel poids ya mai ebaniko kita na pente et puis banda ko na se lokola Kinshasa ezaka na se wana na kota montagne na campus Ngombele soki ezala kuna parce que tomoni ba biloko nyonso na bolobi awa to landi dossier na bino nyonso ndende bo salango plan ya lokuta pour tromper l'UNICEF na mbongo obuta ikozwa mais soki réservoir on esalaka courant so yekatani raison moko okoki ko justifier yo régie des eaux ezalité pourquoi Kinshasa eza kozanga mai parce que ba réservoir wana na kota ba montagne nyonso soit soki bozana moko na Mbinza so bozana moko na campus so bozana moko na place nyonso yoki kozana position moko ya likolo to pe en cité boyi ko monter ba tour o ba yaka Magdala ya wana yoka Marie de Magdala ville wana ezalaka na tour na Bible place Marie oyo totangi na Bible auta Marie de Magdala signifie tour signifie réservoir de mai bino bolobi Magdala na bino Ngombele kuna mais Ngombele soki courant ekatani à quelle raison boza ko yaka na pour dire que toza incapable ya ko fournir mai na Kinshasa parce que ba délestage ba courant za ko katanaka nyonso eza ministère d'énergie et tournaka na côté ya ministère ya mine et énergie eza la mai mine et énergie donc bino na bino et comme le diable maintenant attaque le diable mais régie des eaux ngana kangami na mo réservoir de Ngombele o boza ko lobelaka réservoir signifie courant ekatani eza ko pomper sous mai te réservoir il fait kitisa mai na cité donc bokende gauche bozonga droite raison moko ezalité pour justifier ba 80 millions de dollars oyo nyonso bosili kozwa na temps oyo boza ko justifier ka les 4 sentiers na projet de 4 ans na régie des eaux pour boloba ete bos utiliser mbongo yango na ndenge ekoki ezate parce que soki bo utiliser mbongo na ndenge ekoki il faut ba mama na bana bande ko na biso baza na Kinshasa ba confirmer ete partout za koleka na Kinshasa mai ezali bo lokisi bo watio probabilité so bote batio ya sikate e bo batio oya kala soki pasuki pourquoi ne pas consommer cet argent là pour que nous bongsa batio wana donc bino botiki na bino batio e pasuka na yango botiki na bino facturation na cité ezala ngo forfait
po ba moteur oyo esala epuis ekufi esala epuis ekufi wapi mayele ya batu oyo ba travaille na 5 chantier oyo bandeko nanga bozali kolanda biso soki tolobi tolandela yango moko na moko kiye yango tobandi kolandela pour vous prouver que misala ya 5 chantier to pese yango biso bana ya diaspora tolobi ezali mene tekele papa John Tshisekedi azana 1000 raisons pour aya kokombola aya kobaleye équipe oyo eza kokosaka mon peuple périt par manque de connaissances. Eboto pour dire que biso bana Congo toko voter PPRD toko voter des kabilistes po bango ba sisa bidimbu sisa bidimbu ya mai o bazuli 80 millions de dollars sisa bidimbu na koya kokosaka ba mindele kokosaka biloke bazako popaka 85 000 mètres cubes par jour kaka na ngaliema na lukunga 45 000 mètres cubes na lukaya kuna soke ezalaka wapi 24 000 mètres cubes. Mais on ezali blague bobo sombaka nini eloko moko te parce que mai eza nango naturel babenda nango na kota kinsuka kuna fleuve na biso epesaka mai babenda nango na njili fleuve na biso epesaka mai na yebisaki bino ce n'est pas en vain napesaki bino introduction koloba ete Abraham tango asisi kotimola bamabulu na ye eloko asalaki azwi makolo na ye alingi avandi na ye en paix parce que bato bayaka nango kaka kozwa mai ekitaka nango kaka na CCC wana biso na Congo partout ozali tozana besoin ba kilomètres et des kilomètres ya tio po ekoma na pompage te place nyonso lingi kotobola libulu na Congo okotia pompage ya mai ekopompe na cité. Pourquoi bambongo ebele oyo bozwi boza incapable ya kofournir biso mai na mokili ya Congo batio yango tozana ngo peut-être kufa mbongo bozwaki ebamba bosomi batio ya sika bana Kinshasa bazako confirmer nga na sali ba enquête na bengi bango ba moi na bango batio ya sika eyete me ba monika ba régie zo ba ya ko sala nini bibamba bamba me bibamba bamba signifie ba baguette kaka oyo ya ba machine à soudure oyo bozako ya ko sudaka batio wana donc siko combien de baguettes bozako besoin pour ba ko justifier ba soudure pe kuta batio mikolo peut-être bino kaka Congo bozako sudaka na ba baguette ba soudure a mig a tig e komi na ngope ya tro oyo ezalete tige kaka singa kaka ya pamba place ona ozako sudaka et puis matière pe ekangami na yango ki yango nga na yebi basudelaka batio oyo batio ya bamai oyo basudelaka ngo na ba baguette te ti consomme trop d'argent bosudelaka na batige na bamig ekosela nango soudé. Mais tout ceci c'est parce que la technique vient de jouer totalement au Congo et ba ministre ba profiter likolo ya Congo. Raison suna moni ba papier belé na sana wa vina faire de 25 pages à rapport na bango pa konda sous l'arme susu. Oh guerre. Ela. Yo guerre wa eske kota kana se mabele na batio parce que parents ba guerre no sa Congo na mona ba mitraillette kaka mutu e bunda kawana. Est-ce que ba mitraillette vraiment eko yo tobola batio? Oh ba guerre. Nazo tanga ka aw. Ba guerre mutu sali été moyen to ko satisfaire bambongo nyonso oyo ezalité ba guerre mutesali ete batio ya kala etoboka ba guerre muteza ko sala ete voilà pourquoi bambongo bopesa ki biso ekoki penza te il faut nous ajouter encore un peu d'argent yango na moni baza ko justifier photo son ba équipement ba pompe ba tio ba désinfectant ba filtre ba nini tout ça naza ko calculer awa pour ba ya ko justifier mbongo oyo régie des eaux azana besoin nango na ministère ya mine et énergie oyo nyonso za ko funda ete ndeko desfe diana sulufutu de vous pertal campagne nanga nazali ko kene na yango
na bandeko nyonso oyo bazali na bakarte lecteur ete biso sabidimbu soki si sabidimbu boza kolobela yango eza entreprise ya manipulation ya peuple congolais oyo azana misu mais azana misu oyo ezali komona te tozali neti kaka banyoka puisinga kutu nayebaka na ngai te nazala kokanisaki te nyoka amonaka me bayebisaki miso ya nyoka omonaka nazanaka baphase nyoka en réalité miso wana amonaka na ye te jour yango natiaka tembe nabi me banyoka bazalaka soko tie mwa eloko na liboso to nzela yake na nde babi nzambe asala makambo na ndenge na ye. Pourquoi? Parce que banyoka baza na basens mususu bakoraisonnaka biso na Congo reste à savoir ou bien toza na besoin ba sens mususu po to raisonner très bien mais misu na banza eza ko fonctionner te parce que ce qui régit des eaux aza na ye kotia facturation te nga place à facturation place na karame. Pourquoi na karame place à facturation? Parce que awa to komi na makambo etali politico administratif na compagnie qui régit des eaux. Il faut qu'on divise on a deux côtés, section exploitation qui est facturation, bah finance, bah directeur, bah ADF. Na côté technique, jamais technique. Na côté ADF, finance, administration, bah yokanaka. Mais partout que dans le monde, ce comme une société net qui a régi des eaux, bah ONATRA, bah SNEL, GECAMINE, partout. Bah directeur technique, na bah directeur d'exploitation, bah comme yokana. Ça, ce sont des choses où vraiment Papa Etienne Tshisekedi aya. Soki bandeko bakoya na ye bakozala un peu na angle ya ko kabola un peu pour que na batinyo subaya kana ba idée et c'est ça mon souhait. Donc il faut que soit na écoute entre technique na exploitation. Parce que technique il faut bazala strict na ba norme technique. Soki courant est à 220 volts égale 220 volts. Moi je ne trouve pas comment un ingénieur d'exploitation ya côté ya donc régie des onga na déjà d'abord condamner côté technique. Parce que yon ingénieur à régie des eaux aussi dit qu'on y ba makamuna yebi sibino été ba moteur eza ko travailler dire pourquoi naza ko loba pour nazo comparer na tableau ya rapport na bango basili ko code sa awa to ba code sa awa pona ko déclarer déclaration mbongo oyo na compagnie oyo ya soki copyright oyo ko contrôler ka ba mbongo oyo baza ko zwa ka ba millions de dollars qui est compagnie na bango ande ko fumuto ko kota ki awa yebi sibino ngo apesi bino lien place on okuta comment baza ko déclarer mbongo na comment bazu mbongo wana nyonso ba yibi yango no yibi nyonso na soki za ko salema il faut d'abord condamner du côté technique parce que la technique na kati ba pompe ezali biloko nde yango za ko mona ngai awa na sina yamba déjà équipe euti na Congo batu ba yoka ki ete zambwana boye na boye tout ça au moins un peu trouvé oyo ba biloko foto bana ko yaka na poto yeba comment mboko za ko bebela pour dire que tonto somba ba biloko moko ya technique précisément parmi ba biloko il y avait aussi des moteurs électriques. Pourquoi na ko kundula dossier oyo parce que ba biloko eleka na côté technique obiso to mona to ko consulter et puis to sokola biso maboko ba moteur ni no ko somba ba moteur kaka oyo ezali ke ko balola ba mai mais moteur à mai ezalaka ou bien collé na moteur na côté centrifuge na ou bien séparé et ça la conduit par les courroies belt wapi on besoin besoin yo pesa biso ka place ni compagnie en Amérique awa oyo ko tekla biso ba moteur boy na boy tout ça na taille na bien le katula boza kutu na batu moko je n'arrive pas vous est-ce que boza c'est un ingénieur oh non mais comment boza ba ingénieur te boy na équipe oyo ya ko négocier ka ba biloko boy ba pesa biso dossier yango yo fo des nombres de moteurs à peu près la taille na bichie ba ingénieur ba na binote ba ingénieur on pesi no papier ba papier on ba norme technique exacte ba moteur à quel pouce ya combien de nini tout ça ba courroie exact ba bena on ba courroie so ba courroie ba pouli tout d'informations moko lakine moko je n'ai jamais vu tamba mona iba question na tuna iba sone sali ba ba bibo mon frère bongo ya na hôtel to ko benga et puis on va un peu négocier ça ka question to satisfaire kaka. Moi, j'ai lavé mes mains, Batouana Bakenda, et voilà parmi les projets que nous avons lancé, Batouana, Bango Bazako, ba moteur à pompage en Gombele, et ça y zika. Mais ça y zika parce que Batukut Boya ko so moteur en opé, boye bina bini beaucoup de normes techniques. Na bino ba ingénieur on boza ko installer ka yango opé parce que le boss a lobby, parce que patron a lobby, tout ça la boye. Mais conséquences nyonso oyo, tout ça aucune conclusion, masolo le temps na fongola ki mpoke na yebisa ki bino eza moi muke molaye soki batu nyonso kokota toka bona poke pokiango
moyenne sac bango kuna 5 centimes na bango technique mais parce que 5 centimes signifie technique so biso bato za domaine ya polytechnique toza ko yaka te poto challenger bato oyo baza ko senga ka bashino ba ya ko sala wa misala po bango ba échouer et ko la difficile poto ko panza bango kuna poto lo ba ete 5 centimes ali centimes de kibola bola Eboto 5 centimes ali centimes ba miyibi 5 centimes na domaine nyonso yo yebi polytechnique yaka awo ya ko yebisa biso mengana za ko yebisa bino déjà été na côté régie des eaux mutezali na source ba maladie nyonso eza koleka na Congo do so boza ko yoka ko pauvreté ça va bo généraliser yango mais maladie na Congo c'est la régie des eaux. Pourquoi? Parce que na bandaki na bino dès le départ était nzambe tango salaki mokili eloko liboso alingaki bopeto na mabele eloko enetoyaka bopeto ezali mai mbula ville nyonso ke na mokili soki mbula eza kobeta te ville na bapolenge ka banzete ekosala ete bato bazana ba rime pamba mais soki mbula ebeti e calme pato ke ne bato bakoma komela batabaka pona nini onkese ekitsi na elanga wana ekitsi parce que elanga wana apparemment bambule saka nini ebetaka te nettoyage ba salite esalimaka te mai eyaka na ba réseau ya ndenge na ndenge soki mai ezangi ba maladie ya ndenge na ndenge ekota ba épidémie nyonso za koleka na Congo ba typhoïde ba dysenterie ba mosomba tout ceci faut régie des eaux parce que yo yebisa ngai mama wana tata wana ndeko wana azana rompo ya ngaba numéro 1 eyelié faut se satisfaire si on connaît la mama titi moko mike bozo le kaboza ko mona ye wana bo ça va à se satisfaire wana boko bami mabanga mais pote na yete bo soit à se satisfaire mbula eye mbula ngo ekomboli ni yi wana nyos okuma ngapi na cité ngo banani chabu za ko nyataka mai wana si ba salite nyonso wana eye na makolo ya batu bambazu ba typhoïde ba maladie ndenge na ndenge ezali bo babiloko boye maye pombule beti bana wana baza ko sokolaka na ba maye wana ne ba nie na ba nie ya tata wana mama wana atika kiona yango baza ko sokolaka fota bana ezali fota yo ministre des mines et énergie parce qu'on ne peut pas parler d'une mine si on ne commence pas d'abord par l'eau. Abraham était un ingénieur en mine et carrière mine na ezali nini mai batu nyonso baza koteka ba mai ils sont riches même na Congo yo yebisa ngai batu nyonso baza koteka ba mai basala kanini akika na robinet atoki mai yango soit atoki sango to astoki sango te peu importe bazali koteka ba mai yango tuna bango bozo ko dépenser nini rien absolument sachez ka akosomba atie wana mais soki ba mama ba démontrer biso ba tata ya régie des eaux ministre mine et énergie que okokino ka kozwa mai ya pompe otiango na sachet oyo na balabala chaque jour olesa kana yo ndako comment yo régie des eaux na ba infrastructure oza nango na ba 80 millions de dollars bozui boza incapable ya ko prouver ete mbongo tozwaki toza pe kozongisa mbongo toza kokotisa mbongo comment yo régie des eaux ozala incapable ya ko lakisa biso budget annuel ete tala mbongo tozwaka na régie des gratuitement puisque nous ne dépensons absolument rien. Babiloko bo régie des eaux aza incapable ya ko lakisa biso budget na bango annuel. Babiloko bo régie des eaux aza incapable ya ko contrôler ete santé ya bato na cité eza kozanga passer mai ezalité déshydratation mai propre ezalité ba maladie ndenge na ndenge eyaka na mai ba mosomba soki mutu akei wana a se satisfaire bongo siko asokolite pour des heures et des heures salité wana na nzela ya biso ya kobwaka la ba salité libumu na biso soki se coller si yango mutebota ka ba dysenterie
Pourquoi? Parce que mai ya kosokola ezali te. Ba mama na biso baza na droit ya kozwa mabanga ya kobamba biso ba ministre mine et énergie biso ba PDG régie des eaux, parce que c'est impossible pour maman oyo avandi na pembeni na mai ya Njili na rivière ya Njili aya koloba ete ngai tongo fona toka nake na rivière kosokola fona toka nazonga na ndako na ba kantine na mai et puis le soir je dois encore rentrer à la rivière. Ba mama ba yebi bon na butu na azonga na rivière ake noko sokola sous na rivière. Voilà pourquoi na yebi sibino ete ba koko na biso ba lekaki ba intellectuel o baza ko diriger département ya mine et énergie na mayele, parce que ba yeba ki ete tokoki ko vivre na village te soki nkelo ezana noté soki mai ezali na noté. Je ne trouve pas pourquoi les 5 sentiers doivent commencer dans des rues ya kotongaka ba balabala ya kotongaka boye na boye o baza ko betaka to le 5 sentiers de Kipelekese. Eboto. C'est 5 sentiers fallait bandabo na bokoko na biso na mai dabo eza na babalaba na biso mai dabo eza na porte nyonso ndako so ipo bokomisa ndako nyonso te problème eza nango te. Mais dimo ba fontaine na balabala public ezala soit l'État muta kofutela ka yango problème ezali te, soit ba public po ya wana ça système nini bo sala problème ezali te. Mais ce qui importe technique ya régie des eaux et faut ezala d'abord le responsable numéro 1 ya koyeba ete fuite eza komonaka mingi kati na nini kati na batio na biso oyo kati na ba moteur eza kopompaka ba mai. C'est comme ça où tokoyoka sur rapport na bino ya lokuta ya mabe ya Sony oyo eza kojisi dans 4 station ya Ngombele ba moteur eziki. Comment ba moteur ngino kozala sika ba moteur asynchronise ekoki kosala 50 ans ou plus et ça na ngokaka. Comment bokene ko justifier dans 5 ans ba moteur nyonso ya régie des eaux eziki. Réponse à courant na yebisi bino déjà ke bolongwa kuna botie tembe bolukelanga tout ingénieur en électricité aya to teta na biso awa na ko yebisa ete moteur ya nini ya synchronous ezaka wana so ikura eye makasi split ya capacitaire et ko balancer ko doser yango babe on load balancing. Comment est-ce que moteur oh ba délestage signifie courant ekei nani yango yebisa yo so ikura ekei réseau moteur ekufa so i courant kei alors yebisanga ke contact pesa la te parce que contact signifie courant on courant off. Donc yo so kati courant na moteur na machine a fufu siko comme réseau ke moteur a ekufi parce que na kata ki courant ela oyo nyo sasa mafunda ete ministre énergie Gilbert Chongo Chibinkubula watumba soki kombo na eza ngwana soki pozaka kakuna na pese ozali mene tekele 5 centimes na bino Kipelekese oza ko mériter kutuba ozala kuna te. Tous ces ministres doivent être balayés. Oh ministre mine nani Martin Kabwelulu Labilo yaka awangano to solo na fait prouver ete yo mutu okokani ko bendra biso mbongo na Congo kaka régie des eaux ya pamba eza capable ya kolakisa biso ba millions de production na kati ya ville kaka ya Kinshasa, pour ne même pas parler des autres villes, parce que millions de gens signifie millions de dollars. Ceux qui ont servi par exemple 30 millions de population ya Congo na ba mai, même par $1 on suppose qu'il y a déjà 30 millions de dollars par mois au Congo là. Mais biloko techniquement parlant, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ba moteur o ezako travailler ba fuite na ba mai ba forfait na bino et réseau bolingé ba forfait. Je suis en train d'insister entre département d'exploitation ya régie des eaux et ça à dissoudre avec ce système de facturation ya forfait. Forfait signifie tika batuba sakana na mai
tika mai ekule na yango yo yebisa ngai awa par exemple na États-Unis place nga nazali yo zambo na sala erreur ke OK pompe na ngai za nga okufa robinet za ko swentaka ba mai na tika na ngai yango mebe komi client ya Régie des eaux ya États-Unis. Est-ce que Régie des eaux aya na bandako batala ko lobete kana ba mai ba fuite? Non, Régie des eaux ko sepela kana batu batsa ba fuite na bandako na bango parce que département d'exploitation des places na bango ba kolela. Maître qui be bonio consommer. Tango yo mo mona ete voisin yo facture ya courant ya mai futi combien? Angala futi $25. Mais yanga ye $250. OK na Régie des eaux. Mama, contrôle un peu na lupango na so za fuite mai te. Oh oui, nazana robinet. Bongisa yango, bongisa. Voilà pourquoi département technique ya Congo na Régie des eaux a dissoudre. Ce sont des faux ingénieurs, des pseudo-intellectuels qui vont courir Régie des eaux. Régie des eaux qui a besoin d'aide extérieure na Congo. Il faut que ça kambongo na nini na facturation ya mafuite ya mai. Otika ki robinet no ezako kufuatwa ntaka problème za na hote yom za provoquer ba moteur na so continuer ko sala 24/24 et arrêter pression na mai estilate, tu vas payer le prix. Yo zo cancel lo futi $50 likola robinet no za ko tika kaka lobi ko tika sur robinet et continue ko fonctionner oko luka plomber ko kanga yango. C'est comme ça qu'on discipline une station à Régie des eaux na un département exploitation. Mais ce qui département exploitation et lobi te tika ba facturer za nango forfait mais fongola na robinet nyonso na ero boza ko bomba banani département technique parce que ba moteur nyonso na ebisibino yango déjà ekokufa mais tozongi awa tozoke na 1 minute na 5 minutes asuka awa tozako silisa émission poko lelo place na zako bukela département mine et énergie à dissoudre département ya Régie des eaux bango nyonso ko kombola bango na ba ingénieur na ko kombola bango baza corrompu na département d'exploitation mute permettre exploitation ya mai na Congo ezala par nini par forfait elingelo bagite ba ingénieur na biso ba moteur na biso ezikaka et puis département ya technique pe ya Régie des eaux ça ne dit rien bazala bango ko separa ndoko boye do bango nyonso ya kokombola parce que même Nzambe tangu atiaki Adamu na Eva na Edeni apesa ki bango nini jardin na jardin mai ezalaka wana metala configuration mai yango 4 rivières. Est-ce que yebuntu azako pesa ba mai na ba rivières? Non, ce sont des rivières qui ravitaillaient le jardin d'Éden. Mystère moko ezali awa nde place oyo kake ntoto kena ye mwako me masaka nwanga mabela zana munoko te mamelaka mai parce que apparemment ko bloquer mai te tika mai continue mais awa na jardin d'Éden ba rivière ezali ko ya ko kutana na 4 ezako banda wana non ezali ko ya ko kutana wana elingelo bake venez ravitailler mama Eva base na awa na yebisi bino pe ete Adam na Eva bazali toujours ensemble mais unique jour mama Eva bakangake epa nyoka wana c'est parce que akena na mai ko kena ko sokola na ndenge na na tana yebinga tamso to yebi ba mama tamba kena ko sokola mai elus balina batu bazala wana te mai ezali clé mai ezali santé mai ezali tout sur la terre mai sans mai vie ezali te elingo ba ete pasi na Congo pauvreté na Congo 5 sentiers baza ko collaborer na bango na Régie des eaux batikeli Régie des eaux batikeli département mine et énergie. Voilà pourquoi na Congo tokotikala kana biso ko bongate soki to voter les sous bato oyo na Congo tokotikala biso ko bongate passer bato oyo pour 5 ans $30 millions bazwaki bazoi $80 millions basakani sakani na yango na ba contrat ndenge bazo continuer basenga bango mbongo pendant que le Congo est plein d'eau ba montagne nyonso ebotaka mai ba rivière na biso na mai
place nous sommes à 1 mètre 2 mètres okomona mai ebimi nango. Mais ministère ya mine et énergie tout ce qu'ils savent kwenda vutuka na poto kusomba kabanda kuna bango kusala ba makamu na bango et puis yo mwana ya Kongo uza koyaka na carte électeur pour que nous voter ba tia sorta boy non voter papa Etienne Tshisekedi. Eboto 5 sentiers source nango ya liboso mai ba échoué 5 sentiers régie des eaux ba échoué 5 sentiers ba kosi biso été bazana besoin ya mbongo to pesa bango sous chance na tango ba réussir ko justifier qu'est-ce qu'ils ont fait avec ba projet liboso ba mai o bateli biso mais surtout le kuta na bango yo mwana Kinshasa kende ko vérifier ce qui ont 85 000 mètres cubes ya mai na zone Ngalema na sous-région Lukunga yebisanga soki 45 000 mètres cubes ya mai ba pompela kabino yango na Lukaya soki Lukaya wapa 24 000 yo yebisanga nyonso oyo mais soki okomona ke eza nango bongo te soki okoki confirmer ke mai na Kinshasa kutu boyebi na mishu bozwa yango te kopesa bango vwana yo te. Eboto longo la voix wana benga bango ba miyibi babadia kwau badia edia ne place oyo émission ya mpoko ya lelo ezala ki prévito kabola penza mpoke mingi te me boyoka ete mai ezali condition biso ba mama ezali condition biso bana mai régie des eaux na se ya administration ya Kabila mutekotisi ba maladi nyonse ba mbazu donc botuna lisute ba mbazu euti wapi c'est les 5 sentiers botuna sute ba dysenterie ba typhoïde ba maladi nyonso oyo 5 sentiers muntu apesi biso yango na mokili ya Congo. Pourquoi? Parce que ba boy kopesa biso mai ils ont négligé de l'eau pendant que mai oyo nzambe eloko liboso asalaka pona mwana mutu a vivre na bele oyo de place oyo na banza ndeko électeur okotika ka lisusu kozwaka risque ya kokende koponaka bato oyo baza kotiaka buzoberi na régie des eaux. Nzambe apambola bino na lolenge eke boko voter PPRD Kabila te boko zongisa susu ba miyibi ya ministère ya mine et énergie na ba position na bango ya moyibi ya bambongo ba ekozwa na ida awa na Washington te. Hallelujah. Papa Mayamba kuna na studio na pesio pokwa elamwa. Oh peuple congolais, donc on a mis ça. Allez, tous les canaux.